moi c'est toilette, moi c'est poubelle, moi c'est nini, moi c'est nini. Au bâtisseur qui fait la main comme on porte-à-pote. Il y a moi dans Dubaï, femme de toilette. Femme de toilette. Femme toilette. Porte-à-pote. Porte-à-pote. On a ébika femme de toilette, femme poubelle. Il y a porte-à-pote. Porte-à-pote. Il y a la kasi ya mwana femme toilette, moi si WC. Aïe! Moi si WC. En même temps femme, en même temps toilette. Moi c'est comme ma toilette ndengeni. Kasi comme une toilette. Donc moi si en valeur qui en fait et pas arabe. OK. Et surtout mingi na Dubaï ba na Dubaï ba éduqué. Moi si arabe na valeur. Alors moi si ba comme une cosa de na makambo nyama ko salati. Et ba salisi pourquoi moi si Comment ça va na kasi mwana walinga na yebisa o ata mbwa omoni mbwa mbwa kuta kolinga te mbwa aolinga te basala ye makambo mwasi azosala mikolo mbwa olinga ofunga muna ototya ye kaka auswa o mbwa kuta oboya kaka asala nango nini ye anaposa viande anaposa mokuwa aosala nango nini soki mbwa kuta kolinga te oyo nzamba chaye kakawa na sima tonde na kupande kuna mafungo matibala ndibazi bazebele toilette masa ko akenda kusumba tonde ngeni mama mwasi akomi kokende bafuta ye mpongo bafungola monoko ishasala kaka monoko ekomi ya kofungwa mapo mutasa elo kaka. Sur le plan spirituel, kaka eze loko mabe eza ba déchet. Donc son abina kanisa na omona place ba otia mwasi. Moko. Ye moko. Moi na classe hein. Tout ça en 5e. OK. Ye mo azusa nyonso tout. Après l'école tobimi tozongi banda kutoyokani tokosa likamo boye amemi so planète wana panje pour misika. Tokelia taba biso pe totia mutuka afuna. Ba o bazwa mela masanga somi ba masanga. Mama. Ye mutana mbongo bisi. Mais quand Nathan wana za obina bina na piste ayo signale biso ma copine na bokete bozela moi azunda to kotenga bien $100. Dépasse ça biso de liquider ça. Na vandi siko na mituni. Est-ce que ça dit qu'il nous faut na passe? Non. Nanda batikimo. Abimisi biso. Na mbongo na ye et ça lui dépense à plus de 200. Tata na ye. Ya papa na ye. Mais ake nyokola nzoto ba rode ye pona $100. Ngana ndima asute mutalo bakena sali kindumba pona passe. J'aime pas. Nanga phrase wana te. Que ndenge batu ba ok ko sala munoko fungwa munoko balia bakaka eza pona souffrance. C'est faux. Mbote na balandi na biso nyonso ya Jika Télévision balanda ka biso mokili mobimba to pesi bino ba mbote ebele bisika bozali ezali Jika mama bane bele ya baleke bele en tout cas zwanga na bakombo nyonso ndingime na suka binganga ka Jika parce que yango lesala ngai nazala matondo mimi na Yesu Masia Nazareth mopesi na pema mobateli parce que yenda salinga nazala ya solo boko comprendre ete Jika azana plateau na ete kasi tozali na plateau ya mama Sarah Tola lelo to ekobeta ne masolo ezali ebele nakobanda bongo te na kotala na ngambo Allemagne na kopesa papa bane bele papa Joseph Magloire losako na opembo te na papa biso kozali matondo mingi na star moko dina star na kati ya France losako na yo papa tiketi nzamba lola pambola yo mon vieux mon grand frère Delvis El Sincero na France papa mbote na yo mbote na libota na ngai mobimba losako pe na Fabrice Manu losako na Feli Mwamba en tout cas ingénieur Akenda Sango mbote na yo tiketi nzamba lola pambola yo Aurélie Vangu la fille de sa maman losako na yo lelo tozobeta lisolo ya ba mama émission oyo ezalaki demandé na ba mama to na ba papa to lobila yango ya solo na salika kambenge bolobaki phénomène mwasi ya toilette
phénomène mwasi azala complexe surtout likambo ya mwasi ya toilette ngai kalanga oyo à part Uganda à part Burundi na bimana no libanda mboka te ba pays mibale wana ya Afrique nde oyo kalanga chamako à part wana na mabimate photo za la sincère mais lelo tokomi komona na lali na lamuki moi budget eza na se na se retrouver na Dubai nakendaki kosala nini nakendaki pe na ba moyen nini na kota mama muzindo te mbala moko soki Fabrice Mande azali zela moko nanga ya kofungola kamera to yamba mama Sarah to la mama Losako maman Jika bonjour na baboni nyonso ya Jika News Télévision. Alors mbote na bino mbote pe na batu nyonso o bolinga ngai bo s'abonner na Jika News Télévision. Merci beaucoup maman pour la complicité aux alaka entre biso mibale boni ba santé. Santé ça va très bien par la grâce de Dieu quand nous au mon maman Jika nzamba zo batela. Kambe na omona pe na sala. Ngano tona ba dossier na kasi soto 600% bo Fabrice sala ka yo. Te mengane na zabo ina na ngape ne na zabo ina komi na ba business no bebe. Moni mikolo ba business comme makasi surtout côté Dubai. Nazo travailler. Kuna ebite ngape na kota na masulango ko kota kana masuluma masarambo moyena lobisi. Mais zo ki pete bat no batu bana ba agence na bango. Yo kande na loba kuna na fungola agence to yende yo po koti bende. Te ngaka to na yoka ki yo po sala ki ngapi na créer ba recherche c'est ça compte. Ngapi na créer ba créer ngapi ya ngamo agence yanga to sala maka débouche alors. Akambona nde tozoboya. Il fallait ki yo linga kata ngana oloba to sali mo eloko na biso na pole yo maboko ko biso ba congolais te soto ika minga komoteka maki biso ngapi akomoteka maki ngo futi ngapi na komoteka maki. Yo na la to viva bongo. Ndeni ye futi ngapi futa nga. Balade Jika TV News bon comprendre. C'était pour amuser la galerie. C'est ça maman nanga ito koti na maman likambo na biso. Ozo kapesa ngo ya mwasi poubelle. Mwasi toilette, mwasi poubelle, mwasi nini. Obakisa kite na mokombo mususu na ibi. Porte à porte na ibi yelo bani. Yangwana na Dubai femme de toilette. Femme de toilette. Femme toilette. Porte à porte. Nga na ibi ka femme de toilette, femme poubelle. Te ye wana porte à porte. Elingo la kisani. Kasi yangwana femme toilette, mwasi WC. Aïe, mwasi WC. En même temps femme, en même temps toilette. Ndeko balanga Jika. Likambo komelanga tido. Mwasi akoma toilette ndenge nini? Kasi comme toilette donc mwasi en valeur te en fait et pas ba arabe. OK. Et surtout mingi na Dubai ba bakenda Dubai ba éduqué. Mwasi arabe na valeur te. Alors mwasi ba comme ko salisa ina makambo nyama ko salati. Ne ba salisi ni kwa mwasi. Como masa kana kakona ba salisi ni bakanga to ya kokanga bale. Kasi ngona olinga na ebisa o. Atambwa. Omoni mbwa. Mbwa kuta olinga te, mbwa. Aolinga te basala makambo mwasi azosala mikolo. Mbwa olingo funga mno to chai kaka auswa o. Mbwa kuta oboya. Kaka asana ngoni. Ya na posa viande, ana posa mukua ausana ngoni. Soki mbwa kuta olinga te. Bongo moto o nzamba to la s'il vous plaît bacha ye kaka wapi na sima to ndenge na comprendre te mama fungo mati balandi baze bele toilette mwasa komi wese akenda kusumba to ndenge nini mama okoyeba mwasa komi wese kasi fungo mate mama na kofungwa mama nazo ya maleme mwasa komi wese. OK mwasi o nzamba sali na ba capacité nyonso oyebi ke ba grâce na ba capacité nzamba pesa biso pe mibali. Amen. Apesa mibali te. Place wana nzamba sala injustice makasi apesa mibali te. Biso tobota ba président biso bato memaraze na président biso. Oh roi biso. Oh nani Bill Gates mutamema 9 mois mwasi. Mais mwasi akomi eloko moko ezanga tina na nyama komi na valeur. Kasi biso nyonso tuzochaka dakati po tuza basi. Nakobi longola te mama. Toza na kati po mwasi moko azolala na mbwa. Mwasi moko akomi toilette. Eza en général. Tobenga e femme aza mama. Mwasi akomi ko kende bafuta e mpongo. Kwa fungola monoko.
bicha sala kaka non comme et comme ya kofungwa mapo mutasa elo kaka sur le plan spirituel kaka eze loko mabe eza ba déchet donc so na bina kanisa na omona place ba otia mwasi et ça la passe mwasi obungisi ba valeur ba capacité na nyonso pour na $10,000 $10,000 wana iso miso lupango te ebongisa bino te ni ya famille na yo elongolo na pasi te ntango mosusu esepeli soka na ntango wana mpo bato na yo ya tiktok to ya instagram to ya facebook to ya youtube oimpressionne bango ke nakende dubai nasombi bilamba nasombi motuka nasombi telefone ya cher nazwi ndako ya kofutela e après mama sara motuni ezali eloko nini parceke balobaki ete bamikolo balobi milingeli makabamba te eloko nini etindi bandeko basi ya génération neti ya yo na nga baleki oyo bakolanda bana oyo biso toboti bakoma na te eza éducation na bengi yango pasi éducation parce que eza na bafamille pour excusez-moi le terme parce que même la Bible dit il y aura le haut et le bas donc toi na ba classe toi na ba riche toi na ba pauvre toi na ba mendiant donc toza na nyonso même au monde na ba pauvre maman baza très bien éduqué ngai camarade na ngai na bombi kombo na ye manda otanga na ye aza mwana moto mbongo pe a pauvre te azala so asangisi biso amemi biso na planète J à l'époque towana na uniforme amemi biso na planète J donc tokoma na planète J aba ye moko asombeli biso taba asombeli biso masaka ye moko mwana classe hein toza na 5e ye mo azosala nyonso tout après l'école tobimi tozongi bandako toyokani tokosa likamo boye amemi biso planète J wana planète J efungwami sika tokeli ataba biso mpe totia motuka akuna baoyo bazomela masanga sombi bamasanga mama ye mutala na mbongo abimisi biso mais ka na ntan wana aza obinabina na piste ayo osignale biso bakopine nanga bokete bozelanga mo azwingaki okodengaki yanga $100 dépense asaleli biso de eleki 200 navandi sikoyo na mituni estce asali kilimbo mpona pasi non na ndako atiki mbongo abimisi biso na mbongo na ye esali dépense à plus de 200 tata na ye ya papa na ye mais ake nyokola nzoto barode ye mpona $100 nga na ndimaka na nga susu te ke naosalaki ndumba mpona pasi te misala osala eza tala ebele yango te mpona pasi te maman kasi kota paka juma te maman kasi eza mpona pasi te maman parce que il y a des choses à faire ata avec $100 tu peux t'en sortir dans le business maman Jika na bwanyanya ona olingo ozala na formation ya business ozala nga na ndima so te moto alobaki nasali kindumba mpona pasi j'aime pas nalinga phrase wana te ke ndenge bato baoke kosala monoko fungwa monoko balia bakaka eza mpona souffrance c'est faux il y a beaucoup de business à faire même ata oza na fond te eza na ba business oyo kokota na ba groupe oyo kokota te permettre yo sali transaction ya kopo na kopo ozwi commission mais kasi nazokina boye mama po tokende mosika te basi wana pokoma na Dubai akenda kaka ye moko to eza na bato moko baza na se bazosala non bato baozala te ye batindeli ye billet basombele na visa nyonso tonli batindeli ka numéro ya billet ni batindeli na visa ya kei ba orienté hôtel okobanda eza hôtel tel ntango okoma nda omona biso eya ezwi ememi ye place akokende osala esclavagisme epuis ya olia kaka ya motu badeshe ya motu ye alie biloko ya bien santé ekoti na nzoto salite po kaka eza salite ya badeshe oyo ekovanda na nzoto ya motu te nde ebimaka nde yo koyamba eza maomili mama jibiti
siko nazotuna phénomène wana ya solo tozolo ekoma osala biso pasi mwasi akomi femme toilette mwasi akomi femme poubelle ezali mpo asomba lupango pasi eleki to eza mpo amonaki moninga na TikTok to na Instagram aza spécial eza envier complexe eza eloko moko mabe maman Judith ya solo wana eza ifo oteyaka bana chaque jour nzambe asala bazaka complexe te bana baokoma influence même na baekole kolo oketi bii mikolo oyo nga naza nango déjà ezo influence mpe bana oyo baza nango iPhone nazwi iPhone nga nazwa iPhone wapi mama biso ya na mbongo osombelanga iPhone te ntango amonaka bacontacte ye kikope moko mwana osede eya na parent moko aluka mwana na Kinshasa wa mwana bungi mais mwana bunga te mwana kende ase retrouvé par la ministre na Brazzaville famille ezoluka na Kinshasa baretrouva ye wapi ntango abima picha azokota Kinshasa baaffichaki ye partout basignala ye 2 basignale bazwi mwana auta Braza ambolisama bien bala bien habillé bien bala mwana kolimba mo auchomulisa mwana achaka plante tatie biso kabila milaiti oya ba 500 ba 600 maman Jika c'est l'éducation musala si faut musala mo eza to ça na réseaux sociaux eza ko sunga ba maman il y a des femmes de mères des enfants de mères de famille ba femmes mariées ba femmes responsables mais non éduquées comment et puis ba okoko pesa parce que on donne que c'est qu'on a aza éduqué te amone loko pesa na ba nyepeti kala biso ezalaka po oya ata na kaleso moko inconi na ndako mame pardon badi okoleka nango wapi okolatela yango wapi ata bakabeli yo okoya nango wapi oya nango wapi nga nayebaka toyiba mbongo ngai petit frère nanga landi nga Poupon na belle sœur nanga Santa toyiba mbongo ka ya papa biso moko landa etala côté tokomi tala place tokomi bakizengi tala ndenge tokomi bakizengi à l'époque ezaki ba 600 000 francs congolais ya ba dépôt na biso ya ba farine ndenge ezaka bato bateki nde bayaka otika mbongo bayaka na ba carton penda ba congélateur wana minene batia ba mbongo na kati biso toyiba biso misatu 600 000 tokaboli 200 à l'époque à l'époque landanga bien on a déjà on dirait $800 na mutu mais yo landanga c'est lokazo landa te mama tete yo ka scénario ba pourquoi que na 200 000 na nga pe na tika na 200 000 nga belle sœur nga pe 200 000 lia siko yango batala toyibi te mama koseka te yeah. na oyebi so mbongo na nga ndenge esila mais kasi beta lisolo nazobeta nazoseka siko to okomi na place lia siko batala nayibi na nga faveur ya koyiba eza liande yango nde likapo c'est ça le problème wana bapériode wana telefone ebimisika GSM ezaka $250 ntango ebimaka à l'époque okosomba telefone wana wapi okota nango wapi okosalela yango nini baninga na omona bango baosomba biloko ya sika bango papa moi ebii mikolo oyo na classe naza na makoki ata na sombi ekolatama wapi nasali na 200 000 2 semaines oyebi 2 semaines wana 200 000 nasalaka kileni nabomba yango na kive omoni kota chasse do oseka te mama koyiba eza bien mais siko ekomi pema il faut zongela à l'époque
omoni kive na biso kive surtout ya douche ya chambre na nga ezalaka aussi nini bachasse do wana ekufaki ezalaka osala te mai eleka asusu te nalingi mbongo na chasse nakoti na kati wana ebike tina nasisa no histoire nakoti mbongo na kati wana epuis masolo na obeteleza ya ba 2000 ans 200 000 na 2000 ans peut-être combien kaya mona babaki ba 800 te 800 mokie ba 1000 dollars 800 mokie à l'époque na 2000 ans yo faut ba dollars yaka na combien na ba 2000 ans na période de musée ba 150 francs 200 000 ya loko oli 2000 dollars na zimbongo na kani na chasser pour na valise et simba te bazo contrôler partout. Moi ça papa biso que son âme repose en paix maman Julie. Ah maman na mona ma beti na suka parce que modèle a coinsanga Dieu que zaki éducation. Ya banda oyebisa na bana misala nyonso balambela nga fufute basuko bilamba na ngate mais toza na bana misala toza na lavandier bazo sukola ya batu nyonso ska ya ngande basukola te nzoka oforminga bazo swa na tout moment na papa moi pe ana mwana za mwana mwasi fasala musala kosala boete mama Jika na zimbongo na lingi na kotisi wana na fandi 3 jours ngamona moyo on dirait baokanga te baobenga bazobenga plombier baya ko fona lumula na longoli mbongo wana place okobomanga te po mama wana apuyaka bavalise ya batumbi abombisa eloko oh nini Sarah oh nini mwasi azaka boye te kaleso mwasi fo ezala propre afuyaka partout na place na koboma mbongo eza te Jika na bimisi mbongo kuna yaki babot sikoyo ya ba 500 na raisonner na chambongo wapi na chambongo tosala ba scénario na chambongo l'éducation akala ya kilelo te ya kala tuna ga lo ba na se retrouver place ni ko chambongo ba ko fo na chambongo wapi na berceau mwana grand frère na nga na longola mousse na classe ango na tiempo mama Jika na ke classe moteme esimba te la ngamona soki bakuti yango mutu moko aye kotoka mwana changer soki nini bakuti yango eza problème na longoli 50 000 nake nango classe nasombeli classe mobimba ba moni mama mwa azotekela biso mikate nakanga basa mikate tolia sale mobimba na bafanta mbongo place oza na ta ya kosomba ata soutien oyo gorge eza te okokota nango wapi parce que moni différence ya kala na kilelo eza kala te po eza na période na bino wana pe bana pe bazalaki mabe bazalaki pe eza ka éducation eza nde likambo ya éducation lelo mwana mwasi akoma kokanga akomi koya na kabelo ya awu mama moteki masangu to fufu na wana na iPhone 13 azuyango wapi lada nazopesa exemple mpona bato oyo bazolobaki ya rapasi te nazwi mbongo wana 50 000 nakenda na moto sombi bamikate landanga nasomi na baji je crois ba classe na biso so baotalanga baoyeba histoire oyo na obeta oyo nga nazosala bado bongo baoyeba teke mbongo bakokanga nga nanga bacamarade nanga misato lafutela bao minerval voilà Jika mbongo esilika te ondie mbongo akidokiezaka nazwi oyo etikalaki na esika maka nanga yokeela oke ebombelaka mpa bino sakomba nasi ekee nango lobi yaka nango susu tokolia suka boye donc nakomolesa nanga bacamarade kofutela bacamarade classe bongo kaka ndambo etikalaki mama o scénario na obetelo te ndambo etikalaki wana ifo na longo nango sikoyo na berceau na otyango wapi omoni ti lelo mbongo wana place na kundango eza ti lelo nayebi te soki mabele me wi nakunda mbongo wana nyonso nakanga yango na chasse na timola aye nakundi so eza te ezali mese bebi chaleur nazali na choix te ebebe ekatani biso naki nakotyango wapi
tala siko nga na kunda mbongo kutu ti lelo nazwa te pona kobanga surveillance ya mama na ya bato za na bango na ndaka. Cela veut dire que ningo ndeko nanga mobali Jean Paul oleka wapi là c'est ça kotinda kutso tanga na zara so batindinga landa so mama tindinga so na komi na porte mama mtatindinga so na komi na porte papa azongisinga faut sentir oh di okay api mama tindinga zonga kuna bapesa mwana musala lelo éducation zaki mwana siko yo tunanga pete to suki wana tete mama loba mama nazo yo kamikula sepa na oti leki nanga siko ala ndinga po yo tunanga mbongo lesi kwa kendo bomba ngo akenda bomba ya plafond ya chantier batu bazwa mbongo la ba maçon hey da posa oiba zwa kasi mbongo ngo pozwi sala nango musiko mais ce n'est pas aujourd'hui sala nango eloko ce n'est pas aujourd'hui okota na wapi mama ba contrôler na elambo lati elambo donc talana papa na mama ba oswa na likolo elamba papa sombaki mama monite tango lati mama tuni na somba olati elambo ozwi wapi oh papa mutayelenga akendeli na mobali yango elambo yo sombela esara yo moite ke sara za mutamuneno sombela elambe kangi nzoto bo donc éducation wana ndezo zanga biso lelo exact parce que lelo o mona mama pona pasi apesi mona accès azwa mobali mo azana ba moyen pour sunga bango pona pasi papa apesi mona accès akenda koluka ba para balalo kabla kokoko 0 mona okota yo po fungola ya ili ba mbongo ti oh bo fungola bane bele bani oyo kamuta olobe ano mineur aloba nga na sunga ba para. Moi ça me choque quand je vois jeune fille abeta tolo kinga na sunga ba famille na nga na sunga mama na ba para na quelle manière comme maman na yo na âge na ko se débrouiller ka tami lukela pa alukape parce que responsabilité ya biso ya ba parents eza pe ko sunga mwana bana ko soutenir bango enkande na auto ebisa donc ozomona ke ba parents ba gérer ba passer na bango bien te ata wa senta ki mwana tiki est-ce que sente mwana batikele mwana oza maman assurer éducation mwana wana ebilobi na été débrouille-toi fais quelque chose kozela te nzamba ofongola likolo te po mbongo po ya ebi mama saranga na fanda na njili bana système ya héritage ya famille ndeko ya njili bakolisa héritage ya famille eza ndenge omoni lupango ezalaka ya koko koko ya koko wana akufi atikeli koko pe akufi atikeli yo sikoyo po boti bana na yo wana bana na yo pe baboti bana na bango wana bana na wana pe baboti bana wana donc bazo kosentaka bango kosentaka nde kosentaka donc moi phénomène na moni yango mwa mingi lupango ya koko sikoyo bakoko pe ya bakoko pe baza kofanda wana sikoyo mona neti famille na bongo so ba ko proposer service ya Dubai est-ce que akoboya ma sœur aoboya te mais eza na suka te maman bobwaka nzoto na commerce c'est très important le moyen le plus facile maman yali mutu nyonso pona réussir te mutu nyonso to ebo teka te nga na sanga journalisme na mibwaki ici monelo nyonso soko lingi yango collaborer ngo na nzambe osalama totangela ngo te mama tokoni na suka na sujet ya mwasi toilette eloko nini okoloba ya moto kota na makambo ya velo tomoni bato ebele balobi me na mokuse kaka meloba nanu conseil mpo na pasi oyo bakokende Dubai kwenda butuka mpo bakoma basi ya bambwa mpo bafungola monoko basomela bango. La femme d'aujourd'hui aza responsable du Bénin. Mama telema sala musala telema kota na business telema lukambongo bima na kati ya futilité bima na kati ya complexe bima na kati ya basonge na kati ya barêve mona réalité ozana ngotala vie na ye lukelo mongo ko sala epsi nzambe
na vie na nga na osaki ndumba te naka na $100 na bandete kanguba pambolanga na nzela commerce oyo nzamba pambola o babiso basara tozweli yango moni makambo na osalo nazweli yango diplôme te natangeli yango te eloko moko te mpe na rêva même pas na vie na nga un jour nakoma journaliste c'est-à-dire eza moyen oyo namona eke te nasala quelque chose peut-être nzamba akopambolanga na nzela oyo et nasali quelque chose parce que nga na banda ko envisager business donc nasali business na kwei nazaki su na fonte na mikoti sika tika na koti sanzambe sunganga zamba sunjinga makoke monani naza collaborer na business alors peu importe ya musala nini oyo kosala associé ngo kana nzambe nzamba échoua jamais elo ni lokoloba na leta na biso pona ba agence oyo eza koteka bana na biso bandeko na biso ya basi pona kosala kindumba na libala ekomi pasi pona leta parce que eza en ligne c'est ça cyber en ligne okanga nani criminel en ligne okanga nani eza pasi po gouvernement kota likambo merci beaucoup mama Sarah tokomi na suka sujet ya suka na 5 minutes mama na ngai en tant que maman omonaki makambo lekaki tomoni ndeko mobali kaka boye dans le vide qui violé mwana camarade na ye c'est lui en tant que maman tomoni ba mama belé c'est bango pasi yo en tant que maman mwana ngo ndenge salinga pasi te po déjà tokoli na chantage toza amonda YouTube toyebi chantage mais oza mama oyebi makambo wana vidéo eza chantage ndenge tozo sala makambo oyebi ki oza mama vidéo eza chantage te moko boye sala makambo neti ki mama moni sexe ya papa papi lion papi na lion moni sexe na mama na ngai oza mama moni sexe ya papi camarade mobali na kotela mwana no na kati ya ndako vraiment ta les preuves mama toyebi ba chantage o miki ayaka nango zemi nga déjà na koma anti et puis yebango nga na kotela sous basité ya Judith ouais sotali bien na nga kotela sous basité pour basi bana lukuta moi c'est ça le ba nuire mon pali soutenez-nous les femmes pour soutenir Tejika soutien nga pa basi bosala quelque chose bobima na ba fertilité c'est ça mon soutien envers les femmes fait à nos enfants na koyoka te mama bima na fertilité zonga na ba ambition na yo il faut faire quelque chose dans la vie botika o pona yeboye na sepela na été tokosela e ka viola ki mwana nga non ce n'est pas bien oh ezaki okoza mais c'est un mensonge c'est un chantage mama Jika mama nini akolinga na utobetelo awazi kala kutu mama mona mwana azwizemi a changer ya kotike pande koni na masina to vanda na bandal qui monsieur quartier akima ini sozo ebola lelo sonye sila mama sonye sila nango ya kolala ngai te sonye sila ngai pe ngai na longo bilamba ya kangai na position nini ole Fabrice bolingi sabisi olingi na position nini na sima na liboso kala naona na beteli o témoignage nanga a ka pona kala et puis kala soika o et puis to wanda tonga na ba quartier bomoni bakimisi sara na quartier mikolo nde to ke twaraza azemi aketiki na masina pa mama leki abotela kuna sonia la souffle au mona na kati ya lopangu to musuli kamwa mabe salama entre yana leki to babundaki to nini bazo bomba ngo ata bato famille mobali aboti libanda baye otikele mwana mama zi mwana famille na ye kotuna ya bi mwana camarade na ngande nazo bokola aboyi ata ko ebisa famille ke mobala sentaki baye kotika lelo ka tang bazoya na message ko sente téléphone ezali ya pepe tango lobi likambo wana na bwaka video moko ya mwasi marié azo discuter na mobali na ye na chambre mobali na telemaka te zokande akwa enregistrer makambo mobali na kolobaka na kofanda na yo te na sali 4 ans mama esalinga so nga ezakaka na kokote nga na kokotela basi jamais mwasi azana ba capacité nyonso nzamba pesi na pouvoir koleka mibali nzamba sala injustice place wana Sarah tokomi na suka kota kali kamba viol tena kokota likamba viol bongo te mama Judith ezo sa pasi komona mwa mbala batu ba beti ndenge wana na likambo eza lokuta mama kutu ba violer mwana akolinga ta batu ba yeba te même na famille
mpo eza soni yango nde likambo ngapi na mipila mais ndenge nini ya yo kutu baviole nano te mais ofilme otie mpe na réseau oyokaki liloba moko mwana na nzongo ya mama mpenza vérité toza mpe bamama tokosala no bankete tika ngai nalobaka na réseaux sociaux nakoma otala eloko nyonso to ye na réseaux sociaux natala yango su eza vrai te so namoni likambo ebimi oyo 4e œil chantage mpo soki réellement ezalaki bongo bango ko bana mipepo na mboka na bango koleka ya biso viol banga bakima mbangu na police mais ntango bake police te nde batribunal eza na monde nano ya viol ezalaka te ke atante akua ezalaka ka viol awa sikoyo nde tribunal bafundi na poto bakanga ye pourquoi balancer ça sur les réseaux sociaux chantage mama tika motema mabe bamama bobima na mitema mabe bobima na bafutilité eya na bato mosusu baomona moyen ko s'en sortir na vie te omona loka arate vie orate vie te nzambe aza ya mutu nyonso toyaka otika mutu na mokili te problème na yo eza kaka bima na bafutilité zonga na baambition na yo fait quelque chose Dieu va t'aider bato mingi baomona bakoka ko s'en sortir te so amoni élévation moninga akoko supporter te il faut pas supporter l'élévation baninga pour nzamba a roulage le là opesa Judith so Judith au gérer ayo bientôt apesi nga ce qu'on a songa na gérer anga bien comme que la nga mutema non business c'est ça wana business en ligne formation na yo muto ana fond na yo muto ana fonte yaka formation ebanda les 25 il faut faire quelque chose c'est très important un message dans la merci beaucoup Mama Sarah message asuka to tana mwana liba okoloba peza na bosembo na caméra te message nanga suki ezalaka na olobelaka ba mama parce que na mibali wana mona ba dépendant na biso pour biso to konza mibali na yeko eza na basi que soit lobi mobali ne ke ndeko no popesa ta infante mobala osala ngo eza na basi soit lobi na mobali ne ke lelo obimate a obimate do to diriger ba et ça bon nzamba pesa biso bokonzi c'est ça le quand nzamba pesa biso bokonzi c'est que biso na mibali wana to diriger ba mabe alors maman zonga na nzela bima na distraction et puis kobosa na losambo te voilà merci beaucoup na batinyo stu bolinga ngai ba vrai nanga ba bonné nanga kande na ucholo ba bosa bonné awa namoni président bébé maman Nathalie Dalia Onyema Elezer Kanu Sarah Abwele Ozia Masamba Sol Mbemba Edith Kala la Pamela Kabeya Debo Bouchab Clara Fikia ou en tout cas la pesibino to bambo tese la kikela binonya to bambo te la bino bisika bozali merci pe na maman Judith no yambinga merci beaucoup Mama Sarah ndengo kondimi invitation na biso to beta lisolo ya femme toilette oyo komingisa mikolo mokili matondo mingi na balandi ya Jika TV News to komi na suka eloko nini sila kateka Yesu Masia ndasi la kate biso to suki awa ndeko mosi olandi Mama Sarah ngana zane eloko koloba te eza soni pona yo yaya teka makala eza business ya mwasi teka nguba eza business eza kaka okende Dubai yo na badesha cité business ata makala ya eza na ebele abanda na demi-sac lelo akoma kokende koya na camion attention commerce malembe ya pété ezalaka te nyonso eza commerce ezo permettre yo o respirer merci beaucoup losako pembote na équipe mobimba Jika TV News nazomona Fabrice Mande pole mokende azalaki wana pona ko assister biso mwana suka na bango matondo mingi ya mobali merci beaucoup na Feli Mwamba noko ya bana ya bana losako na yo ingénieur merci beaucoup na Rachel Mande famille na ngai mobimba papa Joseph Magloire na kati Allemagne papa losako na yo futur député na 2023 tozali wana pona ko chayo maboko soki Yesu Masia Nazareth azongi te tukutani mbala sima ciao